analyse ya dernière vidéo ya Alexandra. Alexandra ayebaki nanu mibali te ntango Nzambe abengi ye, et aussi Alexandra azali aussi camerounaise en partie. Ok, 3 points wana nde tozali kosolola na kati ya épisode oyo. Peut-être matabisi ya donc maître Mpiana na 2 prophètes ekozala na suka soki nasepeli. Ok, pour l'instant tout se focaliser na 3 vidéo oyo nazali nango mpona yo. Vidéo ya liboso oyo naza kojouer ezali vidéo ya maloba ya suka ya Alexandra. Alobi nini? Alobi c'est fini, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Ok, that's it, that's all I have for you today. Ok, ba congolais ba interpréter yango ke bon c'est fini, donc c'est pour cela je vais aujourd'hui. Ok, je veux aujourd'hui. Donc yango wana na kowa lelo. Vous comprenez? Alors que ezali na sens te. Yalobaki c'est fini, et donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ok? Oh, that's it. That's all for you to die. Kisses, bisous. Alors, trace ou bien possibilité, éventualité, message moko boye ke alemaki mokili na ba publication na ye ezali te. Mais ba congolais bazoluka donc ba interpréter makambo na ba direction wana. Ça peut être le cas que ye moko mutu azali auteur, mais trace na réseaux sociaux nga na moni te. Ok, vidéo oyo ezali un peu mal interprété pour ekende na moi direction wana, mais message ou à transmettre ce n'est pas ça le message. Oh, that's it. That's all for you to die. Kisses, bisous. That's it. That's all I have for you today. Kisses, bisous. Mwah. Ok, donc c'est ça. Alors toleki na vidéo mosusu wana epai wapi Alexandra asalaki émission bon vidéo aza korépondre na baquestion na kati ya video wana batuni ye donc baquestion relation na ye na mama na ye. Question mosusu ezali bon voilà pa kote ya mibali. Ok, mama oyo nde asali analyse, mama ngo mpe aza bacorpulence neti ya Alexandra. Ye alobi okozala na mobali me oyebi nanu mibali te. Omoni parce que azali mutu oyo sango bon tokomaki obligé to considérer hypothèse ya de mibali moko na Afrique du Sud et puis moko na niveau ya Québec. Omoni mais siko mama oyo alobi bon possibilité ezali ke ayebaki nanu mibali te. Nazo jouer vidéo ya mamango et puis nako jouer vidéo ya Alexandra après. Vidéo ya Alexandra ça date de il y a 6 mois nde asalaki vidéo yango, donc ça date de 2024. C'est ici. Ok, yango tozotala kala te awa mais tobanda avec vidéo ya mama wana makambo ya d'origine camerounaise aussi yango ça vient juste après ça. Voilà, toleka. Bon. L'interview que j'ai écoutée d'Alexandra, à la question qu'on lui posait, qu'est-ce que tu en penses d'avoir des rapports intimes avant le mariage? Alexandra, sa réponse était, je ne juge pas, mais moi personnellement, j'aimerais n'avoir connu qu'un seul dans ma vie. Je n'aimerais pas connaître 1, 2, 3. Alexandra était encore pucelle. On peut avoir un partenaire sans avoir de rapport. Moi, quand j'étais petite, j'avais un amoureux, mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais rien fait. Pourtant, tout le monde à la maison savait que c'était mon amoureux. Les amoureux d'enfance, là. On allait aux kermesses ensemble. Mais on n'avait jamais rien fait. Donc, ça peut arriver qu'elle ait eu un petit copain et qu'ils n'aient rien fait ensemble. Quand on entend les réponses d'Alexandra, Alexandra était une fille pieuse. Et même sa façon de parler, ce n'était pas une racaille. C'était une fille, on sentait qu'il y avait eu une éducation de rigueur derrière. Et elle était honnête. Moi, je sais voir le profil des gens. À travers une vidéo, je peux te dire ce que tu renvoies. Parce qu'au début, elle a été honnête, on lui dit,
Quels sont tes rapports avec ta maman? Elle dit, elle ne le cache pas. Elle dit au départ, mes rapports avec ma maman n'étaient pas ça. Ma maman pensait que je ne l'aimais pas parce que j'étais fermée. Et depuis un moment, je parle beaucoup avec maman. Comment décrirais-tu ta relation avec ta mère? Ok, présentement, ma relation avec ma mère, elle est genre parfaite. Mais avant, c'était vraiment pas comme ça. Genre avant, elle me disait trop que j'étais trop renfermée. À un moment, elle doutait même de mon amour pour elle. Et donc, en grandissant, je me suis un peu plus ouverte à elle, je commençais à lui parler et tout ça. Donc, que penses-tu du... Oh, que penses-tu du sexe avant le mariage? Je pense que ce sujet il est un peu trop ambigu et un peu compliqué, you know. Donc, je vais pas trop m'attarder sur ça parce que... Anyways, je vais juste dire ce que je veux pour moi. Moi personnellement, je ne voudrais connaître qu'un seul homme dans ma vie. Je ne voudrais pas connaître 2, 3, 4, you know. Je voudrais juste me donner à une seule personne. Donc je pense que c'est mieux de se donner qu'à une seule personne. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Alors, Toyoki, eza sujet moko à éviter en public, même en privé, tout ça, donc ezali sujet à éviter au maximum. Nalobi te ke koloba ngo jamais. OK? Quel que soit yo ozokanisa ke oza na profil ya bien par rapport à âge, par rapport à donc conseil na ngai ezali éviter yango. OK? Ça peut toujours jouer des avantages mpona yo. Mais soki par rapport ya nature ya bacontenu na yo oyo osalaka ezali korevele presque tout, ça c'est tout à fait autre chose. OK? Oza personne publique, oza nanu trop jeune, bon koaborder sujet oyo te, ezala oyebi mibali, ezala oyebi nanu te, donc garde yango mpona yo, omoni. Alors, ouais, c'est un peu ça. Voilà. Alors, Tokei Sikoyo, Awa, ok? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, Balobi, Alexandra, Abanaiko, Linga, comment dirais-je? Abanaiko Linga, Kolobate Kaza congolaise, ok? Compte oyo ezali bacompte wana oyo esalaka ke peut-être obosani mot de passe ou bien copain aconfiske yango, omoni babiloko moko ya bongo, eza compte eza na bavideo na ye, mais badate ya bavideo wana ezali bon ya ba 2022 des histoires comme ça, mais ezali mpena bavideo na ye. Alors makambo ya koevite bacongolaise na bacongolais, ok? Alexandra abotama na Cameroun, papa na ye camerounais et de nationalité camerounaise, ok? Ye moko na réseaux sociaux alobaka azali camerounaise, alingaka bacongolais te. Lelo bacongolais ya ba idiote balati likambo mpona bavue na TikTok. On comprend que ezali mutu oyo azali na camp ya bato oyo peut-être aza kodeteste ye na mama na ye, ok? Mama ya Alexandra apekisa mwana na ye afréquente bacongolais na Canada te, ok? Apekisa ye afréquente bacongolais na Canada. Alexandra azalaki koloba ke azali camerounaise, mais bacongolais na baémotion bakoti likambo bayebi même pas mutu na makolo, ok? Alors na Instagram na ye normal badrapeau eza te, na oyo ya récent awa compte oyo bandaki kotia babiloko très récemment badrapeau eza te, mais na moko malgré abandaki su kosalela yango te, bo badrapeau ezali, drapeau ya Cameroun, drapeau ya Congo RDC na drapeau ya Belgique. Donc je sous-entends que adetestaki bacongolais te. Bon ekoki ezala conseil bapesa ye, baconsigne bapesa ye ya koevite bacongolais, bacongolais bana makambo ebele ya mabe, mais c'est des choses à ne pas encourager. Il faut toujours koluka
kozala na kati ya communauté. Ok, alors par rapport ya dossier ya kobotama na ye yango ezalaki avant. Ok, abotami nanu mama na ye aye kokoma mwasi ya le monsieur ya RTL après ye abotamaki déjà. Ok, donc voilà, eloko nalingi nabakisa par là ezali nini, soki eyebanaki neti vie privée ya mama na ye eyebanaki, alingaki azwa affection moko boye, omoni alingaki bato balingaki badigere yango, mama alingaki toujours azala condamné, surtout kotingama mobali yango quel que soit banini banini, mais eza crime te, aza moto ya liboso te o nini te banini tout ça. Donc eza kaka ke bon etiaki libala ya ndeko na ye na risque nanu, et puis bafamille balingaki te banini tout ça. Généralement baafricain oyo baza na mwa moyen ata ebele mpenza te, la plupart tobotaka ya mibali tobotaka na plus d'une personne. Ok, kote wana eza nango tabu te, oyo aye ezalaki sikoyo libala moko boye oyo etie libala ya ndeko na ye na risque, mama ya donc mama ya Alexandra. Ok, kote ya baprophète eza nini, kote ya baprophète ezali baprophète baza mibale, oyo aza na Canada soki azalaka na France je ne sais pas. Ok, le monsieur alobaki kaka ke aza na Canada, le monsieur oyo tomonaki alobaki prophète wana mosusu Michael azali na Canada. Michael soki bon naboyi kopesa bakombo nyonso azali na Canada. Ok, soki azalaka kuna ou bien azalaka na Lyon akendeki kaka kuna, ça je ne sais pas. Alors maître Mpiana azali juste mutu areleyaki message ya baprophète wana, message ya baprophète wana. Ok, babandaki kokommunike soki kosambela epuis bamonaki oyo bamonaki. Alors makambo oyo bamonaki ekozala na plus de sens soki ezali description oyo tokozwa. Ok, ndenge bakutaki ye boye boye badetail mosusu oyo ekopesama soki mpe ekopesamaka, omoni. Donc detail oyo bambila bakorevele par rapport ya ndenge bakutaki ye, par rapport ya nini ekomelaki ye, nde sikoyo ekopesa baprophète wana plus de nazo dénigrer bango te nini te, tout ça nazolakisa juste comment donc tokozwa maloba na bango avec un peu plus de crédibilité. Donc tozela rapport nayebi te combien de détails ekozala, badetail nini ekozala na kati, mais badetail wana nde ekomeka mpe kooriente biso mpo toyeba eza kaka baprophète te, baprophète mibale, moko ya Lyon mosusu aza na Canada, nayebi te soki azalaka na Canada. Maître Mpiana ye apanzaki ne kaka sango, aza mosali ya Nzambe te, azalaki juste en contact na baprophète, bamédium mpe bazali. Alors voilà, donc ntango rapport wana ekobimaka nde sikoyo bamédium déjà mwa ebele mpenza bamati, omoni baprophète bon bino boyebi peut-être moko, mais nga nayebi mibale, mais mibale yango bazali en contact et puis babandaki kopase même message, j'étais en soki prière soki mpe nini tout ça avec prophète Michael, omoni. Donc maître Mpiana, je résume, je répète, je clôture avec malobaki maître Mpiana ye apanzaki kaka, apropageaki kaka nouvelle. Alors je finis avec cette vidéo oyo donc Alexandra alobi c'est fini, donc c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Ok, alobi te que c'est fini, c'est pour cela je vais aujourd'hui. Alobi bongo te. That's it. That's where we're going to die. Kisses. Bisous. Mwah.